Likambu oyo esali ngai pasi bandeko na yebi ke kosala yo pe pasi mama oyo abomi mwana ya mbanda na ye na mabanga esalamaki ndenge nini ake kozwa bana ya mbanda mibale azwa bango lokola tika bango na ndako kasi ntango azwi bango na ekole akei na bango na zamba musika azwi moko abandi kobamba ye mabanga ti akufi mosusu wana nde akimaki ayeko kopesa alerte pa ya bato baye bakangi mama wana esalamaki ndenge nini aboma bana na mabanga. Qu'est-ce qui s'est passé bandeko yango liso to kobetela yo epesi ngai pasi kopesa ngai mutu koswa lisolo ya boye bama oboma mutu na mabanga lokola na ntango ya Yesu. À suivre. Ba mama tozalaka na dialogue na bana oyo ya biso tala directeur oyo na kombo ya Nganga Edouard ye atali directeur ba busaka bongo na ba élève avant ozwa il faut le kabongo na alba au vent de la ngobo bana bafundi et pesi passe ya kosakana te. Le directeur, avant de déposer les dossiers, il demande de passer les relations sexuelles avec nous. C'était un vendredi, je suis allée déposer les dossiers. Je suis rentrée dans son bureau, on n'était qu'à deux. Il m'a dit ceci, avant que je puisse prendre tes dossiers, il faut qu'on puisse faire donner. Moi, j'ai dit, monsieur, donner comment? Oh non, avant que je puisse prendre tes dossiers, tu dois me donner ton corps. Toyebi ke bokoko za kitoko erbo kosala bakisa bokoko kasi fota ka dosage ezaka ngo na dosage te ndeko oyo amela ki biloko ya bokoko soka lenge ko traiter ni ntala oyo vimbi wana zali ba testicule na ye ko mne ndengo wana sikaboy akei pa ba docteur basalisa ye bakosunga ndenge nini pasi bondeko yango to kozonga na émission ya lelo degré papa o azali kolia ba mpuku ya mike azo koyemba biloko eleki sentiment mpuku za sentiment boye soka zali na Congo o mabe awo za Congo te ma olia mpuku to kozongela yango na émission ya lelo yango mbibali ebele na banda bazobika ba éjaculation ou précoce o to koma kobenga bango ba soso penza mbali na yo akoma soso mona mabale ebele mama koma ofanda na ye kaka Pourquoi vous faites un yaya na lek? Des fois, vous même éviter tout mo la makambo. Parce que tout mo la makambo kenda na uti na sukate. Makambo na zolo ezana banda una bino wao. Na minute okolo. Uvandele na kakabana na boko la ban. Papa pe afanjwana. Tande ngazotala ngalisu. Ndio mona ba mama muso koma nerveuse. Mama respecta so papa na binote. Oni mama muso gangela a papa boy. Azo gangela papa parce que eloko ekosala papa bato saye eza asute. Papa koma na ye tantine. Je suis venu dire aux hommes, lorsqu'un homme ne sait plus satisfaire une femme, la femme ne va plus te respecter. Oui, elle sera aussi nerveuse. Maman ba yebili kambo na zolo. Ba matisi yo, ba kitisi yo te. Ça travaille les nerfs. Bete même mutuliko fina moyi. Ukoso mutumine. Nazo osaba kambo na zolo. Je suis un homme de la science. Je connais ce que j'ai dit. Les lois ba jeune garçon ebele ba normalité ma ya kosio abalio moko utiko kimao kaka na 2022 ibale salami yao ya voile ba tiena bakado bakenda nanda obo une semaine 2 semaines 1 mois c'est le tout souko na ye retraite na ye jeune maombi ou bien na ye le bal yo zalo osobo za presse ozo ima wapi to bala ni pone vie mobimba so za presse pona nini na presse les tozalaki ba fiancé to respecter to banga nzambe to banga izambe so awo siko nanda to banga siko nani vous appréciez mingi je vous épargne des détails hein tamuso bakozala na sala peut-être ba olanda na bombi ba détails mususu abonne-toi Radio Collective Fiston tous s'abonner massivement c'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Atel biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi ndenge mwana zo putsana.
toza lokola bato yene 8 ans ti komata yango yawa koto yo nde makambo mwana azobima ndire ministre ya bataille nyonso yango ba Samuel bachuchu yango yo andika latisa bana oyebi ndenge tobutaka elengi tala bafeste bana mwana bimi na fete bato bakomobanga soki olingo somba biloko oyo omoni ke olingo sepelisa mwana na yo kodeplace na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Maman Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokolo télévision bisika nyos tubozwami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo radio lokole masolo epai wapi tokuta na kapona ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine mingi ya biso batu ya mangala na ba chaque fois. Ngai kombo na ngai Fiston Pelende babengaka ngai pe tata ya Sedek. Prophétesse Clarisse mbote na yo mama Clarisse siko zali na ba sœur nyonso to sika bozali na France mbote na bino na bosanité Ruth Ambamba petit sœur o asokolaka 3 fois na journée au combien c'est que bien mbote na yo na bosanité mama Charlotte Pigeon à Londres ye aleki na yeba tuna kolamba te mais meka liboko au sentir to pesa tango na Nzambe ya président Ibrahim YL bokomi c'est que bien à Londres bango moko deux fois te mama Janine Kankou depuis Canada mbote na yo bozali ebele obolanda kabiso bandeko kasi na ba chaque fois ce qui au côté ko liboso yo il faut s'abonner ce ko s'abonner déjà to partager au tie j'aime bandeko lelo za ki prévu to betelo le solo mususu ya pasi mais to préférer to betelo le soto solo la makambu oyo comment est-ce que yo premier bureau okokende ko boma mona ya deuxième bureau boma ya tena poison boma ya tena ko mususu mabe mais quel cœur molini wana oso mwana ya mutu mwana ya mobali na yo oboma ye na mabanga oso ko beta ye mabanga si akufa bandeko image okotala cœur sensible abstenez-vous po eza pasi ya kosakana te kasi ya mboto ko bakuna bandeko tika to développer makambo oto moni bongo na sommaire mukilo za makambo ya Radio Lokole oyo ezali le seul programme, la seule émission oyo bafandaka papa na mama na bana bavandi bali kolanda totondaka awa na lingi émission bandi boye totondaka to solo na ba commentaire soki vraiment to kubo koma ebele ba 300 ba 400 ba 500 otala boye to ko bala ko programmer siko live o esika to balo solo biso na bino to banda ko solo biso na bino o sana besoin ya prophète Alijo to lozali na studio bozo ko benga bozo ba fata na niveau ya live mbala moko te e ko bando tsala ndengo wana soki mutana na témoignage to ko tia ligne awa bozo ko tuna mituna mbala moko direct kasava ya mboto ko mawana na sengi na bino to zalaka ebele soki émission le cas de ce fisque soki to ata 300 400 500 personnes en ligne là on peut le faire te c'est que bien merci na encouragement wali ko sala yana loba chaque fois so ko sala e ko loba to
lisolo ya kobeta kobanga te benga biso bandeko soko ozwi biso te komitungisa te tika kaka audio na yo otiki audio obeti lisolo na yo tokobeta yango ndenge olingi kaka tobeta to promettre bino very soon kala mingi te awa tokozala na interview tobetela bino lisolo ya mwana poto oyo akendaki vacances na Kisasa akufaki parce que na muninga na mso azongi na Belgique et puis corps ya ndeko na biso Zola ekokoma lundi alors tokozonga na ba prochaine édition na biso ko prendre nos détails vraiment ce qui te kozala to ce qui va permettre kozala interview na ndeko oyo azalaki na ndeko Zola boko ka yembo ko ndenge ako expliquer to keleti to zo fiwan na Kisasa oyo entre parenthèses azalaki makangu ya Zola tokozongela yango voilà maintenant tokomi kuna te on se retrouve juste après ceci. Voilà, Bilenge Kititalo avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek combien depuis les États-Unis d'Amérique. Je suis déjà lié. Radio Locale Télévision 2. Pour s'abonner massivement aux Awana Naba Histoire Makoya bien. Pour les avoir vraiment mis ma leçon d'enseignement, c'est pour s'abonner au CBA. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek, na équipe mobile. Ezawa na taka bona bosepelisa. Biso, nanga na bino. Toza eloko. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Ya solo totali bongo ba africain et sengel la biso to sala ka bon médecine africaine oui to boya ngo te médecine traditionnelle ça ka très bien bigi sa biso po mundele tango yaki ye a kopeki ka oya biso ya ba tradition ba koko na biso yango akena ko développer yango kasi mundele to boso na teki ya cha bongo dosage ato ali komela whisky ça ba dosage nango oli komela kisi songolo pakala ezali na ba dosage nango komona oyo 500 mg 250 mg et consomme ali ko prévenir mais auto la kaya bokoko o encore o nini bo ezala kana ba dosage te pesi passe ya kosakana te ndeko bo ali ko mona wana to bombi esika to bombi o evimbi wa ezali bongo ba testicule to ebite souffrir de quoi abale ko bela hernie to nini mais amela ki bimela mbela ameli kisi ya bokoko olie ebikisa ye evimbi si ba testicule on ne sait pas ba tout ba lobi ye akene ko bimana mwasi ya bato amen na mwasi ya batu ndenge nini akelaki na village moko songolo epa ya camarade na ye village oyo ezalaka soko okei bakopesa yo chambre olala par exemple yo ndeko ekotala pire master na yo akolala na salon atikeli yo chambre na ye na mwasi na ye bola na mbetu kasi mwasi na ye okosimba ye te ça dépend de que toi soki osimbi mwasi na ye akoloba pe eloko moko te conséquence nango yo okovimba bongo pa testicule. Est-ce que ndenge bandeko ba lobi ndenge ça solo on n'a pas de précision pour la histoire on a mais ba testicule ndeko wana eza fiction te ba bona evimi pe ndenge wa sikabwe asai na hôpital ba binganga ba kamwe ba tindi photo wana pola to solo na bino ndeko pasi boye na ebité to koloba nini abstenez-vous na basi ya batu là on n'a pas de confirmation sur ndenge wana mais il est vrai que ba testicule evimbi mais ba lobi ko to mususu amela ki bloco ya bokoko bloco ya bokoko ngo bloco ya nzoto pona nini pour la sexualité to pour la kubikisa maladie on ne sait pas mais bloco ya boyi to éviter ka yango passe na mutema soki ndeko oyo suite na ezwami akufi to abiki to kozonga lisusu pour la relaxa bino ndeko oyo tala ya bongi to eloko boye kombeli o to lobaki te to lobi bokomi c'est que bien mbote na yo mama Emiliem Mboma na papa Richard Watuzola bokomi na yebike bovani na salon papa na mabwali kota la biso na radio lokolo oui programme ya kitoko o bino football andaka yangoyo bobosa na kate dans le baka chaque fois oyo azwaka chasse kolanda l'aventure mystérieuse te ya Patrick Ngemandong to pe na Brazzaville keba la caméra ya papa na biso Georges Mbanda tala Georges Mbanda miniature tala Patrick Ngemandong en miniature mais biso na bino yangoyo ndeko tsa ba j'aime tu vas to partager bandeko partager puis j'aime to ko na bingi te lelo Yaya makambi ya kolia to kubanda kubandela to kolaksa bino ezala sous fiction te oui c'est vrai que pas na biso pe balia ka bampuku pas na biso soki mutu alembwa oui na ebité eza culture ya mutu na mutu et comme un sacrilège mais ce ko kena bamboka musu bazo kolia mbwa pena très bien sans tabou mais problème ezalaka et comme alango officiel bolia ka nia mbwa ya kobomba mate lokolo bande comme susu kutu mpuku to liaka bampuku mais woka ote mpuku otoliaka ezalaka mpuku ya ndako te mpuku ya zamba mpuku ndako za ndeni kasi mpuku ya zamba akuta la zamba akuta ndako te bongo te
tala degré papa oyo azo kolia ba mpuku ya mikie kutu batie lokola kabri sebeno wapi bandeko na bino tikala la bandeko bamona degré ya seben oyo papa oyo ato leta ko pesa o groupe ne ya kolia mpuku papa ya bi kolia azo kolia mpuku na biso na fufu pena fufu soki pena pondu soki pena nina ngwa azo liona kitoko seben kaka est-ce kolia mpuku zali mabe na yebite na lagisika apo na degré auto la seben ya kolia landai ngoja zangu ni mzingari, ngoja zatu ni zinai, nyama, mbewa, kabera, ngwani, kasi magali bambaliba. Pasi na motema bandeko makambu oto bandeko mona ngo ezalaki bongo kaka to ezalaka na ba université to na ba institut supérieur avant yo étudiante oleka vandela ngobo basala kutu ba théâtre que je salue en passant en fait paix à son âme idole nanga na théâtre zaki Mundweri na sali premier producteur ya jeune ya Mundweri à l'époque moi j'avais 16 ou 17 ans je crois la dit et so ba se rappeler na produira wango la quartier Salongo Mundweri. Mundweri parti à salaka théâtre moi ndenge na vandela ngobo asalaka professeur à université bo combien o ba théâtre ba komi donc soutien à veuve Mundweri kala mengi te peut ça la faire muke pour na veuve Mundweri pour Mundweri a sepeli sabiso a te abiso il nous a accompagné na vie na biso quotidien benza ba benga déjà paix à son âme Mundweri kasi eko koma tina ba école primaire to lakse kibino commerce ke bakanga ba professeur na moi na école primaire oh siko to na école secondaire moi na ya 3e professeur na ye kutu professeur directeur pona aleka moi na po aleka il faut avant de la ngobo bo combien ko vendre la ngobo comprendre makembese pasi donc jeune fille abatu moi na oyaza asa une afre en anglais pour ça moi na yo mais yo papa mukolo boye osoko linga donc olia kaka bloko ya bana mikie papa sonité mawate ainsi que osa exemplaire yo professeur yo directeur kotangi sabana na malamu tala makamaboy ya mona soko mona on dirait na éviter soko ba ko changer système d'éducation et comme à école ya basi ba professeur ba maîtresse et la rara basi na basi ya mibali également poboye mawa mingi et puis si passe auto kotanga kombo ya professeur o passer le makabu ya soni o bali komona wana école to kotanga kombo ya école te mais kombo ya directeur wana Edouard Nganga yaya soki papa na bino komona Edouard Nganga to ba yebi directeur oyo bo panza vidéo oyo po ekebisa batu ya boye baza ebele yo pe peut-être ozali professeur à université qui te dit que tu es professeur toi assistant toi enseignant chef de travaux avant étudiant dans les classes il faut le na bar c'est fréquent même na musala to comme mona ngondo ki bana mbasi bana problème pour ya musala ata ozo mériter puisque il faut o le kana tapido pesi makambu ozu makambu soni honte à vous c'est pas normal ata binumo kwa kambu ya boy ko banga peut-être papa ngo mukolo akotala pour tout papa élève oyo ezalata mwana moko towe koloba ba conseiller nzoka mwana moko te victime so abi pa ko témoigner que no die directeur p alingé ko l'excellent na ngobo po aboyaki alongola ya ngalongola ya classe wana ba oba boy bo combien oyo bandima combien oyo bandima ezo pesa passe eloko ngo pe ole sala matin na hôtel rendez-vous mais alors sala ngona kati ya bureau oh quelle malédiction yango ko mwana msusu mwana na yo okena otike la mutuka na kelasi otike la mutuka ko zoyer mais mwana peut-être avant de la ngobo o mwana zuise ba on sait mindenge ni nzoba directeur betazol na kati ya bureau atabino moko donc bravo na bana o ba de salo les enfants il faut dénoncer quand un professeur un maître te fait des cours il faut dénoncer il faut informer aux parents non seulement des maîtres et des professeurs même les garçons si une maîtresse a aussi un cours il faut dénoncer parce que c'est pas bien ce qui vous savez âge moko et que olingi fio olingi bala zélé comme ba 5e 6e et tu viens officiellement ça va aller mais yo pena directeur école avant moi na leka classe il faut aller là-bas soni honte à toi monsieur Nganga Edouard
Honte à toi, directeur. Tu ne mérites même pas d'être appelé directeur. Honte à toi. Pas si bandeko. Toke banaba na biso. Landa nenga ote. Azon di maye moko puis asengi pardon na souka. Pardon ngue beba Landa. Pris en flagrant délit d'harcèlement sexuel par la police, la quarantaine révolue, le directeur du CG Nganga Edouard Hervé Mananga a tenté d'abuser sexuellement d'une élève en classe de 3e. Le directeur, avant de déposer les dossiers, il demande de passer les relations sexuelles avec nous. C'était un vendredi, je suis allée déposer les dossiers. Je suis rentrée dans son bureau, on n'était qu'à 2. Il m'a dit ceci, avant que je puisse prendre tes dossiers, il faut qu'on puisse faire donner. Moi, j'ai dit, monsieur, donner comment? Oh non, avant que je puisse prendre tes dossiers, tu dois me donner ton corps. À midi, je suis sortie du bureau. Je suis allée à la maison. J'ai fait asseoir maman et je l'ai expliqué. Hier, il m'a donné un rendez-vous de venir samedi très tôt le matin avant que tous les profs puissent venir. L'auteur de l'acte ignoble passe aux aveux. Je reconnais avoir abusé de mes élèves. Ce dernier ne serait pas à son premier forfait. J'ai aussi été victime du monsieur le directeur. Suite à une cause dont j'ai pas fait épaisse, il a voulu me renvoyer parce que j'ai refusé de lui donner mon corps. Je suis rentrée au bureau, il m'a renvoyé, il a rayé mon nom devant ma tante. Le harcèlement sexuel ou moral est un délit qui constitue un véritable enjeu de société. 3, 2, 1. Feliz Año Nuevo! Feliz Año Nuevo! Pour la commémoration de notre pays à l'accession de son indépendance, Théo Muteba Chilamwinda, Ngandu Protection Service, en collaboration avec Jean-Paul DHL, Boss Manassé, David Girassi, Guilain Bofassa, Trésor Masalobokoya Durban, Charoufa Mwasi Oaleki Bastia sur Peruna Mbongo, organise une grande soirée indépendance. Boya to fête indépendance cha-cha-cha. Bananyos tu Mada City, Cape Town, Johannesburg, Yaya, yo o raté, na ratété. Kaka na soirée wana Mi José, restaurant Mi José eko fungula bongo officiellement bandeko. Boya ko découvrir biloko ya bio ya restaurant Mi José na Mada City. Yaya nga nazanga te to kutana na soirée Lupanda. Yaya musique ya gogo, musique ya indépendance cha-cha-cha. À l'occasion, Trezeguet Nuance alobi ako présenter bongo officiellement nzembo ya Théo Muteba Chilamwina yoka kunga ndenge beti wana mwana mobali oyo somo a beti kunga na nzembo ya Théo Muteba. Yaya il faut kaka osala poyo moko o vivre yango musique ya gogo ba musicien ba kozala AS Atari ya kozala Montana ya kozala Basho ya kozala Fere ya kozala Soda ya kozala Bougie ya kozala Yichi ya kozala Trae ya kozala bakomatisa putulu na rumba congolaise boya to sepela lipanda indépendance to zuyango. Yaya nazanga te bandeko. Adresse numéro 90 Victoria Street Perro Central, tokuta na saluana, papa, toko sepela indépendance ya Congo, ozanga, nazanga te, le 30 juin à partir de 17h, yaya, Ngana kozala, yo ozanga, nazanga te, animation culturelle, Fiston Pelende de la radio locale, mais aussi Korsi Mangaribi Tibi Mbangonde bako anime soirée wana. Yaya tokutani bongo na Peru 90 Victoria Street. Nazanga te. Yaya bayaka kaka pour l'indépendance. Yaya tokobetela osiko lisolo eza toko solo la po epesi ngai pasi ezala ki prévu tobetela lisolo mususu oyo mutafa akufa galanda ko pendant 3 jours ayeko sekwa. Alingaka te batia na morgue wana tokobetela yango lobi na tongo yango na bido te tiketo solo lisolo oyo esali bo epesi ngai passe na motema na soko kata koloba te bo sentir yango po na tali pena biso ba parents ezaka ateke muto wazala abala te soki obota déjà mwana okomi déjà parents passe na motema. Maman oyo bozali komona wana komona ye madame Marisa Françoise
Et donc, salami le 11, le 11 juin hier. Na Goma, na ville ya Mugunga, voilà, Mugunga, voilà, na Goma. Na Kivu, non? Na Goma, voilà, bakoto bakaso quartier Mugunga na Goma, tout na nord Kivu kuna. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman Oyo Françoise Marisa a sali premier bureau. A sali kana mobali. Nzoka mobali na ye azwa bon makangu c'est trop dire azwa deuxième bureau to benga ye makangu to deuxième bureau na éviter zo appellation Robenga mais il est vrai que a comment la deuxième ndako kuna abota kutu bana mibale mwasi oya yeba kate bande ko tangu mwasi oya ko yeba a menacé mubadi comment ozela kala bana misusu kuna zo mwasi buso yebsa ngelo komo ko tewe menace zela ko mona na ko sala yo oh mobala mona ndenge nini. Alors, c'est qu'elle est allée faire à Salinini. Au lieu d'attaquer Mbandana, soi-disant, maman ya bana, yé attaqué bana. Qu'est-ce qu'elle a fait? Yaya, passe. Na évité bato basara deuxième bureau. Tout le bandenge nini. So basi basa deuxième bureau, il faut ba kutanaka bana ba mesana, n'est-ce pas? To promouvoir yango te. Mais oui, c'est vrai que papa soka boti et ça erreur. Ça volonté na sa boti mais bana wana basa makile ya papa il faut ba yoka la parce que ba yoka la te o séparer bango au moins la sœur aroba la frère yango ça c'est important ba yebana. Alors peut-être maman a profité nyelo ko wana ai ko doser a chekimia andimie lo ko la bino promesse ate bana basa ba na ngai kasi ndimi bango yakaka la bango pe ba yebana ka na bandeko na bango yoka stratégie ya mayele ya surpa bandeko basolo susu kobeta rapene oyo oti ko sala makaka le 11 oyo hier autre beta le non e ko le kaboité et puis vidéo oyo ça viral na réseaux sociaux ba te bene ba otala ngo a comprendre te biso fa to beta ngo to bengi na Goma voisine da ko yo expliquer makamu oyo passe na motema maman oyo Françoise Marisa tina C aisi mobali no yaka rappela bana awaya mobali va bandi ko na bana mi balé basa mi balé lekina kulutu papa mona kabaya na bango baso ya papa ba mesani pe ba yebike oyo mama kulutu yeyo ba yebike basi mingi to mona ka basi ya bana ya basi ya mibale ba deuxième bureau baso ka avantage ya gola virage bon bolingo za sika mais ça dépend parce que ba décoration musulman papa ko na 2 3 4 5 tina 8 femmes mais sur autres traiter ndenge moko y a pas de souci même si ezala ndenge wana te bana babandi ko mesana ba yakala bango eleki quelques étapes de leki no affection ba yebiki wana mama kulutu yaya entre parenthèses d'abord mama kulutu autre benga mama kulutu c'est que mama ya liboso pour mama kulutu akoza la mwana muke par rapport ya sous mama ouais sous mama deuxième mama mais ata mwana muke ba kobenga mama kulutu pe mtabandaki mama va bokomi siko bazoela kabino ba deuxième bureau pour nani to telemana nous on va to continuer solo ba maman mingi surtout ba jeune fille moi je ne comprends pas tango ko gisi 16 17 18 19 20 bon tout à 18 peut être à puberté ba imbala bazo Rolanda yo oyebité pour vivre très compliqué mobale msusu zo mona Rolanda yo azana mbongo te pesa ba bongshi ya nzambe soki bolingani peut-être étant bolingani wana pa ba celui qui trouve une bonne femme alors trouve le bonheur. À partir de sangani wana au moins bo s'épanouir. Bo kompe na mbongo vi pekei. Mususu pe okuti ça na mbongo na mais ça ka très baya et ça ka très dangereux kuta mobali ça na mbongo. Mais ceux qui bo zimbongo ensemble na mobali et ça ka kitoko mingi. Faut bo yebana. Et belé babanga ka ote so mbala ki pauvre ceux qui mobala zimbongo azimbongo a makangu yango pa lisoto kobeta ka la semaine oyo ndenge ndeko la biso jansi akufi na bomisiye mwasi donc mama bokilo na ye na ndenge nini yaya masolo ezali koti belé merci na badi ko ba pesa masolo to ko betela bino ngo malembe pour na côté ya bino mais oya to beti siko taki préviter mais on devait faire ça parce que c'est urgent pour OK bisabana donc bisabana yo ça na 18 ans na bane ko loba bazo linga yo ozo lingate oh na te na lingate na sala classe oui aussi si classe au comme na 20 quelques 21 22 23 mibali bazo te na lingi mbali wati na linga mibali ya bien oh yaya mobala bien za randeni
na tuna rabino mutuna chaque fois mobali ya bien azalaka ndenge nini parce que la talisio awa muso akosa sa eloko te tant bolingani bobundi ensemble bosepani bokei mobala bio luka mbala bien ba bakambo oyebite mbongo azwa ngo ndenge nini ozobenga mbala bien za mbongo est-ce que mbongo za mbala bien na ebite mobala bien bazo ya kaka te 22 ans 23 ans mbala bien azo ya kaka te on a besoin de 25 ans, 26 ans, bah jeune fille à 16, 17, bah on a 18 ans, ils ont les cadets, ils ont déjà boutou. Tant qu'on a 30 ans, on m'a dit qu'on luka, mobali kaka ya. Mobali pas au ya, tant qu'on a 30 ans, jeune fille, 30 ans déjà va dire au kende. Et comme c'est difficile, pour on a 30 ans, pour ce mobali, et comme moi difficile, parce que mobali on a 35 ans, 40 ans, à Kolingama c'est 20 ans. 22, 23, 24, 5, combien? Yo si comme na risque on va deuxième bureau. Polini fier le cas qui yo. Attaque deuxième bureau nos yeux en moté. Mon bala wana ko lokozi en moté. Tant que 40 yo wana sim église, on a bala Yesu. O bali ko bota na sim église. Ya tala ba fiba ya membre ba 40 ans de l'église. Pega lo kwadini. Libalat. Wa si ba salir les filles déjà bo jeunesse. Aye asuite mobala bia monanité et le roboko ya ta comme na bala Yesu te eza bongo te ah tu ara ko peine bino tu ara ko peine bino soki chance monani bala nzambe mtape sa radio surtout l'homme propose Dieu dispose o éviter ko kantate mbala muninga na bala ki mundele muninga na bala mbala mbongo na asa 18 ans 17 ans 20 ans 22 ans 23 ans mutuna mtana ndenge na yema soeur o kinga ona lobaki te na lobi ba oba ça rappelle chance libala ngo wana va to kosina liso na biso chance libala na yo mobala lingaki yo d'abord mtako saote mobala na liboso na beauté avant na makambu bizarre les beautés intérieures et extérieures d'abord tu es très belle mobala landaki yo parce que tu apparaissais très belle bien make-up nyo surtout qui toko mobala landaki bolingani abali yo atyo na ndaku oboti mwana liboso mibale misatu ya o négliger pona nini bongo Zalaka le kola ba Ruth Mbamba, Ruth Ambamba, ba appelle ça o asokola 3 fois la journée. Azakaka. Zalaka le kola ba Doris de Bundes. Bon combien ba maman o ba boya mbindo. C'est que bien. Zalaka le kola ba Sylvie Mobutu, ba appelle ça o ba boya mbindo. Azana libala mo kondimate, ko ba ko jeune fille, ba Doris Nuumbi. Ba maman o ba so na mbindo azali ozo mona mwasi para emsa ko 50 ans o mona ko jeune fille ba sa ebele le kola ba maman na biso ba Charlotte bo komi ba maman Charlotte Kaputu peso ko moni ebo taille très très fort au kondimate maman mais azali c'est que bien ya nada eso que so comme na libala il faut négliger o nga sta balite na sta bayi na boti bala bangwa na ko luka sudni na nga olula ngai mutalula ote mutalula papa Papa pas l'ingration à son nanda moko akuti maman père type moi bien moi maquillage ça rappelle moi bien papa qui toko pour papa ta autre balibanda que ça soit papa ya mukolo ton jeune papa ton jeune garçon akuta la kana basi ya marque na marque maintenant ozonga na ndako akuti bena maman passe la ka c'est que maman passe mystique le kola ba maman Rina Umbi la femme à la taille d'une tige spaghetti okoyeba te autre la bena on dirait bon qui lobby mais très belle asalaka changer raté pour combien la femme à la taille d'une tige spaghetti ni courbure ni virage c'est que bien et ça rend ngwana te c'est que bien okomona papa pena atiki na mbetu papa bimi ake musala la position la atiki na robe de nuit yo tiko obaluka sali musale konso ka liputa moko wana okomona ba mama mususu kutu akenda kotika ba na classe akangama na robe na yemo ya liputa akenda kotika na ba na classe moi pyjama na tiki ba na classe a débarrer to tiki ba na eko songa akosonga ba 11h a sokoli wana ke baluka tellement théâtre au lettre à ta radio lokola pas fiso rien ya botinda baninga émission tindela bango ba comprendre ba te bele ba ndingo wana tangu papa ko yana pokwa ata ko sa ki maquillage ato bongo sa ba ko bimaki na yo Olia c'est la papa ya komona maquillage wana aya komona bigi to côté papa ya ka 16h 17h au moins ya sa longola ki bilamba kala tiki na position ka ndunga bilamba ka ya mbinga tom papa zoya auti komona ba beba basa kitoko kuna akosonga na ndako bwe akuti mama ataleka bon c'est madame que voulez-vous que je fasse c'est madame atika ndemwana gu wana ça la souté
Et puis boka kolela ndenge na moni voici l'homme à émission ça la voici l'homme na kotola extrait loba azoloba oh non yo olemba na yo papa lemba na ye akenda kaka wandi wana tiki wandi wa eza problème te mais problème ezali est-ce que ozo pesa papa goût ozo attirer papa pas mona wa kitoko pour mama to moi ça zali fleur ata obali fleur yaya na pene yo kotika katante papa il faut mon aura qui toque. At mon aura qui toque. Ceux qui vont là-bas la basi, il y a 16, 17, 18. Il y a 40, 42, quelque chose. Osana nous maman. Attends 50 ans, 50, 55. Osana nous. Au moins la Jennifer Lopez te. Tant que nous avons voilà moi à moi c'est 17 à 20 ans. Et oh les qui n'a témoin en angai. Pour la nini maman bena propriété venda. C'est que bien. Te on a roba quitté na lobby. C'est que bien. Voilà. Yango saka papa akenda ko deuxième bureau. Tanga mwana mama ka ndengwa bo ba benga mama ezate bo mama bana tofana kaka e ko pousser sikoyo. Tanga okende kuna amoni fille moko jeune fille azoko leka leka kuna na a proposer di solo la suka nango azuye. E bo ba deuxième bureau nde basalaka. Yo vala papa kala ozaka na ba tendresse tango ozaka ba jeune. Sika bo papa boko papa ko 45 yo ko 40 pamba to 39. O nga sta kol na na ba na 4 de 3 ba. Okoli to sananu. Papa a besoin d'adresse wana. Tant que papa ko jeune fille à 20 ans 25 ans, a que nda kuna ye. Encore ba deuxième bureau de bazaya. Ba ko sokola papa ba ko na citron hein. Te bokomi hein, o seki hein. C'est que ndengo wana. Là da soda TV. La Suédoise TV. Mbote na wana monio, merci. Merci. Toto ba j'aime bandeko. Toto ba j'aime to contenir les solo. Nous surtout oh ça fait partir pays les solo kaka. Pour to chuter pour aller papa to deuxième bureau. Bon comme hein. Oh papa fait ça le bagité, papa fait ça lobby. Oh ça les émission éveil à conscience sur tous les plans bandeko. Ya ngoma solo ya boso ngoma na ngomingi. Bo s'abonner na deuxième chaîne ya Radio Lokoyo TVD. To s'abonner pe kuna. To s'abonner na Radio Lokoyo TVD. So ko na YouTube beti Radio Lokoyo TVD. Et comme ça Radio Lokoyo ma solo. Ya ngwana o s'abonner kuna ba yaya. Kuna to ndokuta na masolo pene ya kafu babar ko kakabo komi et kotinda papa zo deuxième bureau kuna ke ba osokole ma kolona citron bazo ko lesa ye bazo ko kajole abi voilà bolingo na nga pelasco na retrouver ba sentiment on est à kala o mama tika papa ane ko zonga 16h abali ko zonga 22h moko oh kana serve papa la likuna pour aller ni ba osokole makolo papa bokomi oh papa fisa roba kita timbi sibino la timbi sibino zalaka na spepe tendance de ko la maman Charlotte Pigeon à Londres yena président Ibrahim YL bazali kaka bokomi c'est que bien na papa Richard Watuzola na maman Emilia Mboma bokomi c'est que bien boke na monde ngwana alors tozongi na lisolo. C'est fort possible papa peut azwaki parce que la maman au premier bureau nenga l'autre image mona les autres kawana nenga maman premier bureau zalaki amitikitika ndengwana tangu papa na ebité a comme si confiance ndengwana tozongi na lisolo confiance bana babandiko ya bana ba mesani mama kurutu ya mama kurutu bana pe oya ye bakena pas deuxième bureau kuna nzoka zaki na bula wane ko linga ki deuxième femme ezali malamu te to ali ko pekisa yango. Bon, to pekisi ote ma de ko tali sa ka faut prudente. Bana baza ba innocent o baboti bana. Papa azali ko zo bana ba ko zamande ko la ezali ba bete malam mais maman zala ba prudente. Pour maman ta prudente. Tellement ba mesela ki mingi, maman meke on ba lebele. Akepe na classe azui bana ya mbanda na ye, ake atiki o pe na ndako. Ya liboso ya imba lepe ndengwa ko baka habitude ba soka ba ndengwa siko jour oyo plan na ko exécuter plan na qu'est-ce que la fait bandeko pasi akei une école bana au moins la jeune fille petite fille nga lali et pesinga i passe image wa so kotala ngote benga to tindela o kolela étant parent azui bango pe la classe bien ya na ya leki baloba kena bango na zamba musika maman Françoise oyo pour mona nani Françoise nani atala ka kotanga kombo na maman seulement mabe potanga kombo pa mabe photo de Sarabino atanga kombo babe kombo na babe kombo Françoise nani voilà Françoise Marisa lisolo o salami le 11 awa papa hier na Goma
na Mugunga, voilà, Mugunga. Bandeko Goma balio ambote na bino. Bandeko Goma, panza li solo oyo. Je crois bandeko Goma ba solo oyo, epesi pasi. Azui bana wana kena bango na zamba musika. Na ebita chaki ya wapi abali na o aleki ya abali ko beta bana mabanga na mutu. Oh Seigneur, pasi. Omona mwana ba pota pene mabanga ndenge za betie mabanga mwana ba classe akufi na mabanga. C'est fort possible pendant que rabeta o mabanga na ebite so ka beta ke fa. Na ebite que cela avait fait. Oh monsieur ya mukolo a kimi Dieu merci ka kapten la mutu. Akipia sango ke mama kurutu azobo maleki nanga ba mabanga. Batu baya boy trop tard mwana déjà makila donc mwana sa kufi pas si jeune fille à kitoko mwana muka uti kelasi innocente batu ayeba kite ye mutatenda ki papa te akena kolinga mama na bango peut-être yo zaki na comportement bien te yango mama papa kena kolinga mama na bango mwana batata innocente oboyi mwana tele ata poison te tele ata comme sous-te mais oboma mwana muke na libanga yesu kutu yebo ko mukonzi na biso na bakana na tunaka taba ngaba boma fio na mabanga mama wana abaki o asana le sumu te abeta so mabanga mutatika laka ebo mwana muke ya bato ayebite innocent tata fruit ya bolingo ya mama na bango na papa na bango yo obomie na libanga ko bete mabanga na mutu image wana ko lelisa bandeko elelisi ngai na bino non tika to solo na bandeko lisolo o avodo tika abomie tango mbila ba ko benga bato ye ale basimbi mama wana bakangi ye baenda ya zapa mbila tozana mutu mosusu nda kimi oya kimi ndia bimisi secret tokozwa mwana ebeme musika nde mama ndoki balimba tumbe na popesi bazo bete me alelite ayokita pasi moko te nega bomo tande ngazotala bomoni onde mama ndoki bana mibale alebe mama ndoki tala alingaka boma yaya na leki yaya nzamba asungie akimi aye kozwa ndeleki na ye oyo abomi na mabanga o tala mabanga ngaka boma bango mibale tala vraiment mwana uti na classe classe vraiment tala vraiment mama ya ndoki oyo vraiment botala likama mama jina kunani nani Marisa nani Françoise kwenu ni wapi Mugunga baba yako jina yake nani mama yako fasi unaishi quartier gani avenue na quartier avec 17 janvier pasi et patounie kombo albi kombo na Marisa apesta kombo ya papa na ye kombo ya mama na ye bakazaki utu rwandaise te congolaise ya biso Goma pasi oboma mwana ya mbanda bongo na mabanga s'il vous plaît lokola criminel lokola moyibi yango ba parents na hote ya bino oza na France na Belgique na Congo na Afrique du Sud na Angola na Luanda partout zali na Nouvelle-Zélande na Australie na États-Unis wapi pise Holanda kabiso na Cameroun na Kigali na Bujumbura na Kanyamakasese na Beni bande kwa Beni babenga so trop bande bana na petit na Beni papa kendaka kotika mwana na classe mwana sasa na école primaire ata na 3e kendaka kotika mwana na classe ata na école secondaire mwana comme Ramukolo soka a diplôme d'état parce que elle sait où il sait se contrôler dans l'université pour ça comme adulte. Tolaxi Bino a comme est-ce que promoteur en fait professeur directeur école a ce quoi abusé na bana. A ce quoi abusé na bana. Ce qui va abuser na mwana ndengo wana et que yo parents au connaît ko zo mwana na classe au comment mwana na attitude à bien été pas ça qu'on a affronté la été si elle se confie à toi papa na ye bon tout ça va bien na bana na biso tout solo na bana avec vos enfants filles comme garçons à redévoiler yo secret mais au candele qui trop ça rappelle bien té tala bakamu ya bande ko pesi passe ya ko sakanate au comment la papa moi je n'ai pas le temps et que na gotika bana non papa so tezali mama bongisi bana kende gotika bana kelasi na 12h 13h 14h 16h ba 17h kende ko zo bana baza un peu safe de to ba en anglais ozo protéger bana
yaya nga ba levanga nga ngande ko Fiston Pelende webi yango ba ndeko ba ebite ke na seko bona histoire na betel sonde ba levanga 2 jours na école ya bana ba ndeko ba yebi yango te tata Sedek ba levaye ba botolanga mutuko ya sika doki mutuko ya famille na utia ko soma mutuko pas même 3 mois mbongo kenda ba do na fana ka bonne école bana o c'est la bana ale munduki na mboko bruba ke ba 2 jours na bika na miracle nzambe nzamba ta confusion entre bango moko akimisanga sinote ndeto kuta na bonne radio lokolete nazaki ne kola bana pona nini pona ko protéger bana soka ta boma ngai na ngana la kimia tête haute pona nini boma ki wapi ne kola bana ye akene ko so bana eza la sens mais yo papa ko préférer na yo ba ke ne ko na boîte ozo mena masanga oza pressé to za rendez-vous la match na boîte wana e ko yinda babe mais non ko so bana classe ozo préférer bana ba ke zo transfert ba zonga ndenge na bango o éviter oui c'est vrai contre tes compensations au na mutuka te mais semble la rapport bana ba ke classe o mara mingi tala mwana oyo mwana biso amuki akufi boye je m'imagine tangu papa ya mwana bana akoyoka ke mwasi na ya liboso abomi mwana na ye po bana bakipenser ko ya bibale o ya liboso baza bana na ye po na succession bana tout baza égaux na ndenge moko maman les a différence mais bana au même près d'égalité. Pour moi so de gaza mwana na yo ata aza mwana adopté ye ba ko zo ba héritage ndenge mo bwana te passe na motema tali kabya boy et pesinga mutu ko swa yaya to bendi bi matoyi soki possibilité zali ya ko so ba na classe ko tikara bango yo moko salaka yango na ba to batika après ba ba domestique dans la problème sous otika moi la crèche problème to peut être solo la moi la kufi na crèche musu posi domestique aussi dans ndako domestique so beta ba to mona na ba réseaux sociaux na ebito so na mabolongo na seka kaya nzambe kama tabatelaka autre lobakité to lobi merci na maman Charlotte Kaputu la dame de fer sponsor officiel de la chaîne Oyo Radio Lokoe Télévision ceux qui botent la biso boye bozomona ba micro kitoko tozo studio malembe ezali mama Charlotte Kaputu atiaka ba moyen pona émission oyo botala ka boye botika ye mokote botaye pe maboko pona émission oyo ezalaka kaka pona ezalaka kaka il faut soutenir na bino sur tous les plans financier matériel moral na ba conseil na bino pona émission oyo ezala. Merci Pena Mamari Naoumbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Vous combien il a j'ai raté. Oté na bana 16 ans zali, oté na bana 20 ans zali, oté na bana y a 25 ans zali, oté na bana y a 30 ans zali kaka. C'est que bien. Azana âge nini 25, 27, 28 to 30. Pour combien je me suis vraiment na awa. Restez branchés, va de partager l'émission, to chaba j'aime Soki. Dans nos abonnés, il faut s'abonner. Bah donc belé to sola bango. Oh papa Fisto, na tala ka émission mais na s'abonner te ya s'abonner ko. Yo bongo na papa Fisto. Yo bongo na biso s'abonner. S'abonner et puis te partager pour na isolo oh peut-être et souris ne comme quelque part grâce à yo pour partager quitter, c'est que bien. Portez-vous bien. Santé de faire à tous. Chap chap. Et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma, pilote, commercial to militaire, avantage yango yo, obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte, ako guide bino, ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors avantage nyonso, hébergement, minerval, olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion, benga Maman Charlotte na Afrique du Sud.
Madame Charlotte Caputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud, voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mibale, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana no yako yekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputu, la femme de fer, Tokumisa Yondenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.